très chers internautes et surtout à tous les abonnés de Beaux-Arts TV. Je vous dis un grand merci de la part de votre humble présentatrice Grace Parker. Donc Grace Parker au Boyebi à Beaux-Arts TV au Azalara toujours wana européen c'est la masolo et puis surtout mingi on est toujours derrière les actualités. Donc quand est au Barana Beaux-Arts TV biso tozalaka wana pona boulot et puis toyela rabino basango oyo eza que bozotala pe oyo ezo stressé bino quoi. En fait Narobanda déjà kopesa quelques salutations na bato balandaka biso vraiment attentivement na libanda ya mboka. Là je vois déjà Coco Coxon de Paris, hein, l'ami de mon boss Coco Coxon de Paris, et puis je vois encore Ons Bomolo na monivier na Ons Bomolo, et puis je vois également Patrick Ekofo, hein? Donc bino vraiment tozalara na bino, on est là toujours ensemble. Maman na likambu na rate émission na biso ya lelo ezakaka. Là je viens déjà sincèrement présenter ba condoléances na famille Mobimba ya Kofi Olomide. Toyebi que maman déjà ba outé ko kundaye déjà c'était le vendredi le 16 octobre déjà na Paris. Bakunda ki maman a pe na kin to salaire matanga to lela ki mama. Donc maman na biso vraiment kimia ezala na ebisika kei ba o batika lipe ba yeba ke ezanzela ya biso nyonso. Donc to botamaka to kufaka. Donc oyo zwi muninga ko sekate polobi to yebite mingi tozolinga ko beta nde masolo o eza vraiment réel po bato ebele na kati ya babulo o surtout na kati ya internet bakomomona neti mutu aza comment je peux dire que tout le monde a l'obligation d'injurer tout le monde, mais c'est pas permis, c'est pas autorisé. Faut savoir na mutu nini o yo olingi o faire face envers ye mutu wana nanu avant yo banda koloba na ye faut yeba nanu que azanani il est qui, il a fait quoi jusqu'à présent. Là je parle tout d'abord de ma concert Rafine Toumba na olobana nous par rapport ya amia maman ami bisike kei epe manakimia pour total qui pe ba émission en direct ya Belgique parce que to ebité so rozalara na ba conflit na Kofi Olomide le patron de l'orchestre Quartier Latin ata kutu ba conflit en wezalaka. Mais balobaka que vaut mieux kutu oseka mutu tango azana na tango moko boye esengo que otchola mutu o azana na pasi moko boye. Là vraiment en tout cas ata kutu linga mutu angote. Ah mon vieux papi neki na kati ya Lyon wana eza bolingo te to zonga sima to ndeka faire gola lobaka tala sima zonga mutu to ape batu to za banyama te. On a tous étudié. Ma grande, tu es une intellectuelle. Moi d'abord, je t'appréciais beaucoup. Ce qui m'a aussi poussé que na ko tapé ba mondo parce que j'étais encore à la maison, j'ai étudié na vanda ki na hôtel ba TV. J'appréciais ndenge grande sœur nanga Rafine Toumba sala ramusala. Mati totalitali ba émission là. Par rapport à Bamakambuka Kolobaki, en tout cas nous-mêmes aussi, étant que ba chroniqueuse biso ba leki auto Hollanda chemin na biso, ça nous avait tellement choqué. Ça nous avait tellement choqué parce que perdre une maman c'est pas du tout facile. Là je pense également à ma consoeur Grace Makola. Consoeur nanga auto zalarane pe na chaîne to salarane mingi ba spécial week-end, je crois que vous connaissez. Elle venait aussi de perdre sa maman, Kokunda maman, et ensuite elle-même ces derniers temps azalaki hospitalisée. Là c'était juste une parenthèse. Tozo rapenza la rate ya lisolo. Ah, j'irais kilongo au bras d'or. To salara blonde to salara quoi. Tozo koba toujours na rate ya lisolo na biso. Là na moni susu Charles Mbongo contre Mbongo, toujours na rati à Londres, Bambote Ebele. Na moni lisu Pierre Landou na salon Bercy, Bambote na bino. Donc tozo déplorer kaka
comportement ya consœur na biso et puis ya grande sœur na biso Rafine Tumba par rapport à ndenga lobe que maman ya Koffi Olomide ndenga akufi que Koffi azalaki na ba moyen te ya ko faire traiter maman na ye. Est-ce que un grand artiste, là je peux l'appeler donc artiste moro boye dans Afrique wa penzako, il est reconnu. Donc ako zangelo moro te po alandela basu ya maman na ye. Po nde toza boye, nous sommes jeunes mais au fur et à mesure tozo kola ba âge ezo mata. À un certain âge nous autres pe lembara au mona que ozo so ba traitement, ozo so ba kisi mais le corps ne répond plus. Et puis nzela wana eza nzela ya biso nyonso. Kende retenir ba propos moro boye ya rofinga Koffi Olomide oloba lisusu ke mami matama na ye esi elembaki oroki koloba ta ke nzoto esi elembaki mais oki kobanda rofinga bien jour moko boye te o eza nango inutile te po mutu esi akei so ba guerre ezalaka on dit que les linges sages se lavent en famille. Donc oki kokotisa ba conflit wana te. Donc là vraiment j'ai fait juste de ma part ko conseiller pe ndeko nanga po baloba ke bana mike pe babeta mbunda ba mikolo babinaka na lova yo fort au salara boulot na o bien tu as déjà marqué vraiment na rati ya boulot na o muto robo ya yo azate ba to bongisaka nde kaka wana ezalaki juste po na rote ya kaka mais maman na likambu o biso nyonso toyebi na rati ya kino na bapoto wana penza eza lisolo moko boye tozonga lisusu pe ba star na biso ba leader na biso ba mboko nde toyebi te po nayebi te ba matanga pe so bakoma kopesela ngo ba invitation to soki ezala na ngo na bakino nayebi te na ba bidjon kuna ntango Arafat akufaka je sais pas po bato bazala na accès bake matanga Arafat je sais pas so bazala kopona bilongi ya bato to bazala kosenga ba invitation po toyebi que ata toza na ba guerre na biso mais na ntango ya mawa eluka nango te ke mutu moko boye mutu nyonso aza censé ya koya ya koconsoler mutu o aza na pasi. Par là qu'est-ce que je veux dire? Nangina loba boye le grand Mopao, grand chanteur, grand artiste, musicien mboka na biso, celui qui fait vraiment la fierté de la musique congolaise ou à faire voyager penza culture congolaise penza na ba pays africains belé belé et même jusqu'en Europe. Donc tomoni premier jour ya matanga batu bakei tomonaki présence ya ba Frank Stema ibayambaki bango bakotaki pas mal aussi des musiciens en parlant de Binafile, Fabrigas, Batora boyebi ebele bele bazalaki zalaki ma tant to komi na point moko boye boyebi Sandra Lina ba beauté ex danseuse ya JB Mpiana ex danseuse ya Koffi Olomide atali pe kaza papa leka pe na banzela wana akei pe po Sandra Lina kutu si avant akende matanga wana akomelaki déjà kutu Koffi Olomide a présenté mes condoléances na ba tchomboka ndenge ezala vie pe à répondre merci vraiment mais omonani te pona nini tango ayebisi déjà mutu ke omonani te pona nini c'est que présence na epe ezalaki la bienvenue na matanga Sandra Lina pe et cela qui est déjà moi moral et pe ça qui est déjà moral pour le grand Mopao à Soli ça qui est bien déjà na tchombo mais à notre grande surprise, tout le monde a que Sandra Lina le bi qui a que penza corps, âme, esprit kandenge zalara, Timon Fléry, na résidence ya Koffi Olomide, elle n'était pas seule, bazala qui accompagnait na ba Vienjora, équipe kandenge zalara. Tout le monde que batu na batu ba okota na tour na bango ba okota na bango bien. À un certain moment comme aboto moni comme marambu ya kokanga ba porte ya rotuna banani bazanani banani bazawana vient jour à kutu innocente qu'elle était à solane kutu na chom mais tant ba monika face à Sandra Lina en tout cas le roi la pene c'est qui sert à la linga pena manique de John Sorobet ali solo wana buka na roseka. Là na moni lisusu vie na kati ya Mulhouse donc balobi base nyonso ya Mulhouse ezo soutenir Grâce Parker Grâce Parker la fille du pouvoir comme son boss Papi Kelly l'homme du pouvoir mon boss
boss moko boye azalaka toujours na reconnaissance na bana na ye, yo vraiment oza ya nzambe quoi. Donc na oloba mingi te pona yo. Donc mon vieux Modogo Landu na kati ya Mulhouse. Et puis je vois également mon grand frère propre Didier Wayengo toujours na kati ya Mulhouse, sans oublier Fali Ndombasi Pichu Bemono wana ba vie nanga. Donc to moni penza que sentinelle aye atali boye tango atali gauche atali droite atali bawe ao o banani yango tango moni ka ba face moko boye ba Sandra Lina ba vie Njora do ba kangeli bango pena porte ko ba tie bango penza boye o ba lobaka penza chu 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 vaika ba tie bango penza la porte. Oh ba meki ko insister boye ba romo kengela bango kutu na madusu. Romo kengela bango na madusu. Est-ce que na matanga wana ezalaki ordre ya le grand Mopao to ezalaka ordre ya batu mususu o bazalaka wana pona repesa ba comment je peux dire pona repesa ba ordre to nini to ebité. Mais ce qui ezalait pona bon na matanga ezalaka te que mutu boyaya matanga eze sika moko boya ma voir kutu vie nanga kutu mosaka kutu abandi koseka ba Sandra Lina na vie Njora lobi ke ata bengani bino boyoka na bino mutema pasi te morga kitambo eza orokende pe na morga kitambo oluki ebembe no moko boye to matanga moko bobandi no ka kolela po epesaka mwa système neti olela mami o Sandra Lina yo pe kende ata na morga ngaliema luka ata mwa matanga moko boye bandaka kotangisa ma ya misu po bamona oke ozala kocompatir na douleur lokwa babengani bino kuna. Mais mawande kaka pona batu mususu o ba reconnaître ba valeur ya batu mususu te ba Sandra Lina baza ba icône na kati ya RDC ba vedette o pe ba marka na kati ya ba orchestre ya ba leader ebele ba pesa ba donc ils ont vraiment fait le meilleur pour batu ba découvrir bango, voire même ebele ba kenda ba mikili ba kima. Mais ba Sandra Lina penza bazalaka toujours l'espoir que ba retenir toujours bazonga na mouvement. Mais marambo ngo ka ndenge sala kaka ke si lelo ekomaka mobulu mais tangu bazoya pona ba compatir na mawa c'est pas nécessaire ya négliger batu ya robenga na batu. Donc là en tout cas eshoka kibiso vient Njora kutu alobi de grâce onyo azana oti lelo. Donc na soli kutu ne na lobi vie na bengaki na chomba lobi a parker masolo wana to robeta ngo ka soto vandino na plateau po na chombo e simba te Manique de John a seki bango fort po moyen ba bengana bango tango ko makambo ngo ebandi kutu ken pia na pazalaki wana po mbala liboso tango ba kendeki ba ken na ba manike wana ba kotaki na bango. Mais tango ba Manique de John suna ba ye na ba Njora nde to ebite so ba bakwelaki bilongi ya libabe ken tango amoneka mabe ekoti ayebelaki ne déjà alongwe bisika wana siko. Est-ce que eloko bongo to betela ngo maboko biso tozaka ke to salaka musala malamu o eza ya mabe to koloba po s'effacer. Donc quand ande balobaka ya malamu to copier ya mabe to bwaka. Là, on venait déjà de faire une reproche par rapport à notre consoeur Rafine Toumba, Nabama Kambwa Lobaki. Maintenant, Oyope et Salami pe la résidence, il y a Grand Mopao na Montfléry, il y a ko négliger Batumususu. C'était pas vraiment digne. Donc, Tozo Sengaraka, Naba leader, il y a orchestre, Bazalarabo Moko. Donc, marambo ezoloba maloba makaka ebele belo karma pa yaki na matanga babenganaki ye wera amonanaki te ni na telefone asololaki na mopao te. Donc toyebi te qu'est-ce qui se passe na kati ya profondeur wana nde ba leader nde bakoyeba qu'est-ce qui se passe narati entourage na bango et puis en particularité narati ya monde ya musique. Donc to bongisa kaka mais eloko to sepele nango totali susu ba vidéo kaka en direct esika bakundela ki mama to moni ba présence ya ba ex musicien ya quartier latin
déjà tout le monde qui Fally Ipupa, tout le monde qui Mamale, tout le monde ba brigade Sarbati, en tout cas et ça là qui déjà bien. Accompagné qui mama tina dernière demeure nae, donc c'était vraiment l'essentiel. Mais na makambu mususu toze sengaka que batu ba bongisa Sandra Lina leli alobi BBC akutu mutu aza na poto atikala na poto abengi vie en direct via yambie ba sololi et bon biso mutu toza na bakino to yeboe bomoni biso pe boe mais bo bengani biso to leli kaka bo bongisa mais mingi nde to luka non to yeba penza source makambo ngo ta musu biso pe to yebi profondeur te mais merveille rambonde to zaki ne pour sa penza pour éclaircir biso makambo mususu o aza porte-parole ya quartier la tama dommage que à s'excuser à mon empêchement mo mais boromo na ye kaka na kati ya plateau na biso ba détail mususu to rejoindre ngo pa na ye o to zaki na ngo vraiment pour ça to zaleka na posa. Donc, comment je peux dire, tout déclasser moi makambu mo boya mabe o salami na période ya matanga ya mami là déjà non senga kaka na ba congolais nyonso toza na bolingo un tel bayo kanarate là on dit toujours la concurrence est loyale loyauté zalaka nango na musala mais tant to kota siko na ba vie privée na ba famille tout sert à moi qui sérieux morobo pour marambu et yaraka pona muto yara pona nzetete. Donc c'était juste ça mon souhait nazala pesa na posana loba na se déchaîner le roi pena la lobby boye bon mon lango mabete so na lobby mabe bo komelanga par cœur loba mabe mais so pena lobby malamu bo féliciter ngai bo encourager ngai na ba o eleze bango vraiment je m'excuse à tout cœur pour mon européen mon eurotobeta mabaku. Donc quant à moi déjà je tiens à remercier toute l'équipe de Beaux-Arts TV et surtout à mon boss Papi Kelly, papa mon roi Alingara Bane, o Alingara Pesato Sala Musala Ndenge Sengeli. Et là je vois encore la femme de mon boss. Balobi moi si à boss, Aza boss, maman Laetitia Kalombo, toujours Zalaka Pembe ni à père, Pobisope Banato Zalara toujours bien. Sans oublier, je profite de l'occasion et pour souhaiter joyeux anniversaire à mon vieux qui se trouve déjà dans Katia Lyon, Balobi Papi Neki na porte-monnaie de Dieu. O alobaka na ye parki aso oza na posa mutu moko bo luka mbongo kabela nenga numéro nanga benga nga na kabele mbongo porte-monnaie de Dieu je confirme mobali ya mutandu joyeux anniversaire na yebi ke vidéo na we ekota kande ngosenga qui compte à moi déjà je vous donne déjà rendez-vous à la prochaine émission pour boulot déjà zongi so bo mona biso te ba problème ezaki ebele ba matanga donc fallait que tous zala wana kaka poto accompagner concert na biso grâce makola pour tous déjà famille. Voilà, quant à moi déjà je vous dis déjà bye bye, prochaine émission.